C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Wana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. Sophie, vous avez un tabou, ça comme on oui, vite au côté de mancha kuna kasaka tiki tout aka bolinga na yo. Oto twanga na mancha ko to twanga na misapi. Esa ko sanga mama. Biso bato bandondo to ga to kiba mbali malamu. Sophie, obi ngana ngaka yo poza mosi na ngana to yo kwa munkana to tamiso makasi. Obi lo konga surprise na saka yo poza mosi na nganja na ko ebisa yo. Yendo okumisa rango. Sophie, na yeba ka yo za mosi mukwa malamu ngana ngayo. Lokola pasteur ikani na wa. Yo mama tata baba tabolimba. Yabo fanta rabo limwe wa abale no bolemba. Dala tata bana lelo yi. Buyibi binte. Yamba mbali basa kima bino ka. Yango wana Sophie, na yebisa ka yo Sophie. Biso mama Sophie tangu bizalaka. Mosi na ngato na toko ngai wana toko bina zo sele ndiwa. Donc tu ko sala ye mafuta. Ezo ko sala ye monte. Mama mosi na ngale ngai ye. Abo sana esengo awa. Nana lobi tuna lobi na lobate na ko na beti sura ona mona elobi te me bo sepela awa. Nini yango lisusu te mama uzanga kama kamute. Na uzanga makambo ndeni. Makambo natela makambo mwana bino bobanisa. Asali nini? Lobi ana isa ko kena ke pa camarade na ngash la file lokuna na kolo. Kole kan leke pa yaya. Na komi pa yaya wana. Na kokuta yaya na condition mo mama o sepela te mama. Condition nini wana zugibisa ngai? Condition ngai mungalu na zo mo makambo nini condition nini? Condition nini? Mama, klege kibiso. Mama, kle sulu biso tu yiba. Tuzo yiba te, tuzo compris. Souni tuzo yiba te. Sophie kankana mno. C'est conditionné. Y a pas si kaka te mama. Y a des poids bana ki kuta ya kuna ya zami ne fils kata 200 fois pamba on. Suki sukali. Makamu mama. Nani alobaki yangu wa une. Azo sono makasi mama. Makamu nani alobaki golola. Oui, pasteur Pierre. Na yoyo, mama yoyo ya pasteur Pierre. Na yoyo wana ni biye. Yaki kulibisa ngam kona zaki kujwa mapa na tongo. Alibi mama Sophie, you vandi boy. Mwana na yokuna na moni salite.
Maman moko akadingami akangami ye afuta ndonga mapa. Azokumela se mwana ngalo ka gai moko mama le tekaka mapa. Kuma ekufinga mwana nanga to akanga isale kinga pastata. Isale kinga mabe. Sofinga na kobana yo. Nazamu, nazatata, nga nazali famille, chef ya famille na ndeko. Nakoni matima be wana chako ya wana, isaka buzubuluzi na misu na ngai. Lokola mama wana yibisi ngai. Lokola pasteur dikani na yibisa kingai. Mama Monica atakulubana ngai. Mukada fungura misu. Yango nde makamu na mwana. Sikutu kusala ni yo moni ndengini to joye to sala ni ou bien soit ni kuvande pana yo uvanda kuno mesana. Ah voilà. Kana kende kuna. Ukikuno mama bazoza ngata 200 fois lipa ngai oba kopesa ngande ko huta wapi. Ya. Suku usungi mama te kusuka ndengini ata na pasi uvandi na ikaka. Nazoleka kuna zoka bazotonga ye. Bazoleka bazotonga ye. Bazotonga ye azali ya yu. Uza kundima ngopi batonga ye. Toki bazotonga ye wana. Uza kuyuka ye. Uza kuyuka ye. Kotela ye. Kotela ikamune ye na kati ya famille. Tata, nazoleka zoka Sofia na kangama na robi moko wana. Bazotonga ye. Mama tika ngala ko famba. Mama sana mifona na keso mana so fukutola. Umuni makambo ngo. Nasana makambo se monsoni na mtu monsoni za. Wasi zoto. Nasana uza kumona tote. Tote yo madame. Wasa kumata na swimba ngwa. Wasi zoto. Nasana ngo na personi. Ah. Matanga mwana nga yiwala za kusu. Yoka makambo ya bino ya ngoya. Yo Sofia kanta ngo so bo papa ngana kulata ni. Nyope mwana bino nguna zo sufu kande mwana bino ata mi fa pamba mama izate. Papa ta koza na ngote. Nasala ngoti. Mama yundenge na tumuki wana to wani mati. Bamba dulali komi kolo. Akanga mpanga na yo nyama. Ilo luko munduki nyama. Kanga mpanga na yo papa ya pamba. Nyama. Uso bula nchitu wana ni. Papa pardon ba luka solution mwana bino pardon. Nyama ni yo nyama. Ndeng mo na yeye ni yo. Ngana to bana yo zo ngange na kai. Nyoku mama yo kito nyama mama yo. Okufa. Uso yisanga. Isani. Nakuzonga wana nakuzwaye. Nakuzwaye. Toko bango belungi ngana ngulumi. Angayi. Angayi. Paseka ni ndaw yuka ngo. Mama Monica. Allô, ma soeur. Ah, masananga ndeni go yaya. Ah, banda yo kenda masananga ibiso awa totikali bena ba galerie fort yaya. Ah, betelo kulisola fe avena fe moyeta. Ve moyeta na éviter fe so à côté la famille nini famille mo ya mabe. Ya mabe moi so abala cho. Oh, koko mote masana so solo. Abala show. Vazara yo yebi vazara na ba makambu. Lelo tanga bali mwasi bwe veye wana par terre nyonso vers molela ngai ngam na ndako lela ve vers molela ngaba 500 francs. Ah ya masala ngana wasenga betela ngwa shida kuna yana longo na kende na kota na ngola ya abena na ko kate na ba galera afeo na biso mosu a misi ya betela ngwa kop na kende ngabuna abonga mabonga mana bima na ngai te na ko luka wa yo yebi. Ça va te prier. Seigneur Jésus, El Shaddai, Jovanessi, nous en babanzan. Pour le napamboli, on a dit le lier au d'abord, merci Seigneur. Merci que partage tout partager. La salle beaucoup, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, papa, venez. Viens, papa. Venez, maman, biso. Ça va? Nicolas Bélé, hein? On est encore maman et sous ma soeur les appels. Papa, il y a prière, Marie, il y a des nids. Il y a prière, papa, même tu as un péché, tu as prière, tu as un enfant. Ah, mais papa, tu as prié à mon déni. Attends, comment tes amis? Bon, tu es église, tu m'as offert, tu m'as 5 sorties. Attends 10 francs, les athées, ce que tu as prié, attends, mais qu'on sait les prières, ils étaient papa là. Tu as pour ça, il n'y a pas de service. Attends-moi. Hein? Ah! Papa, maybe le meilleur la souffrance qu'on vit. Mais, les besoins de la vie, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Mais les gens ont tout le monde la Bible comme nous a dit Jean. Job, alors qui était. Moi, je suis allé sur le lieu, moi, si aux hommes.
Mais genre, 5 enfants, bazala ils sont invités. Genre, même bilo les nions surtout un ndaku, ils vont vivre en ndaku, ndaku bien encore. Mais genre, on va pas vivre en Liban. Ni les autres on a mis sur. Genre, bazol le mort rédacteur est vivant, il s'élèvera les dire. Zamba zamba. Zamba zamba. Ni les autres on connaît ça mon poussé pour ça. Bana izaya banda osufi azali na pasi bazali esengote tine nzambe ayi kopesa bango lipa ya bongo lokola bino nzambe akopesa bino bongo nzambe akopesa bino lopango nyonso booluka nzambe osala nzambe osala na kati ya bino bokima eglise te boya na posa na bino nzambe ata bozangi ata lipapa ekatana ata robe ekatana nzambe osala bozwa mapapa bozwa mabongo ata omona bamisinga baotya mbongo te yo kotushe te yo yaka netonga nzambe nzambe akopamba bino makasi papa naboyi te opesinga oyo ezali lokola mateya oteyenga elongo na fami nanga nayoki bino me ngai nakotyanga mpona ndako ya nzambe etinga na kobonga na vie so nabongi te na ya te basi nanga na mwana baoya eglise te so nabongi te impossible so nabongi te baoya te mpona ozolola kitoko obeti libaku te bamwasi na nga mpe mwana nga oyo nomoni bafandi kaka boye tozwa te tokoya eglise te vérité mona oh papa nasomba bato na kati église nabala mariage na mbongo boye nasimbakisi te ta paster okopesa na akanda makambo nzambe obetaka manzambe mpo na banda likolo bien nakoyi nzambe akosala na banda kitoko nakoyi ndenge nini ta paster bote obima ndako na nga frère nalobi déjà frère yokana biso oh dis c'est quoi ça tu veux m'excuser parce que ça parmi message aux hommes micro et ça m'a mal au message qui a eu un message message terre lui m'excuser papa oh excusez moi tambe ko ça non kimia ko ça kimia yokana vraiment si je n'avais même na bouton nzamba mega un peu pour exprimer moi que aux autres tambour ensemble vous allez qui simplement na collègue na yo vous allez ba mi quoi malgré tout na mi collègue na yo aux autres tambour là mes collègues na simba jo na lobo la simba na loboko aux autres tambour là directement vous donnez na libolo papa zela tellement demande moi mais pourquoi na bima kende simba pour tu veux me kende mon frère na lobi na ben tu peux bien mon frère t'es pasteur bima simba pour maman tellement tu c'est bon je suis flom maman bima kende un jour so na personne de ngana bima papa bima kende ana mustana tabe bima kende c'est le chat ok papa bima kende ko yo za na posa na bango ni atona mutua o ta bana ngai ah il m'a beaucoup dépassé pour la personne église. Qui le temps de faire tanda. Ne va pas son bon. Ah non est-ce qu'elle a ça? Ah non bang. Yo tema mal bana que ni ga mo blow ça. Ah non attends j'ai sombe le gars. Opisa mango. Fanya ndio penga na sena njabe pembo papa na. Ba uta pesa wa. Ma na so penga na basana njabe elo na coach za. Pesa ko logo aliati. Ah. Tu commences à voir tant machango mafuta yao. Oui, Bali Djouchoukou, j'ai confiance. Par conteneur, on a des calamité déjà, n'apporte 18 conteneurs. Sur Zwango, na branché kakana honorable directeur protocole d'État. Bob Boba, yenda ko signé pour abino kwané ya ba conteneur na nyonso ya. Yo za mutu na ngai bango nde bakolia musunité bango bakolia mkwa ngatinde na bongi boye tinde na ngindi boye na mona pe anga pe ba pasi quoi. Oh boki sango na ngate mikolo na vungule ya prison na minito ngamtu na sa charge na ngona olesa ba prisonnier. Oui. Et boye bité que mbongo faut ça là bien fait mais j'ai confiance yom to ki uzo ba conteneur wana. Ça va nous rappeler. Oh non, Kerdi. Mais Kerdi, au boss Saningaï. Oh. Choukou, au boss Saningaï. Ah. Kerdi. Oh yo.
Mais Ya oh ça yo. Kerdi. Ah. Nzambe na ngai. Ah te. Tu comprends pas non? Non, obilo ni ke yo zanga yambanga nanu. Ah. Ah mon frère. Ya. Non, c'est parfait qui tombe boy. C'est la Kerdi. C'est la première fois que mon Apollo na fenêtre. Kerdi. Oh, climatisé. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mon frère. Oh là là. Il n'y a aucun mon avis. Ah. Il y a un talent de Mangou Balangela. Laisse tomber. Ah, ya. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.